papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima goma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère ba benya ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona luka mutala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mikela libala na biloko kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irene Masiandoki TV, oh maman bino la cabino kakaba histoire vrai pour essa la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bo mesana kolanda masolo ya maman Irene Masiandoki esalaka bien parce que na ebisaka bino biso tobetaka masola solo tobetaka aubergine te tosalaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie yango nasengaka na bandeko bolandaka mama Irene bo partageaka masola mama Irene yo pe ndeko ozolandanga ndenge ozomona photo wana eza mama Irene o azoloba soki pe nano sabona te sabone esalaka biso bien makasi topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge tobandaka na sponsor officiel Betty la patronne et moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mwasi wa mebla vende ndaku na verchache ya kusamba ezate opeselinga bambote na meta la brésilienne na kati ya Birmingham me balobi mwasi ya pembe motema evie na nga Jansi Bolanga babi bofra na biso ya kano ya sur Jansi Bolanga bofra na biso la trakitoko makasi mutakoboya na Londres azate poto kendaka na ebongo merci na beya Zakaria Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kata Panama opesenga ba bisou na mama Lili Mwimba ya papa Oscar bana Paris c'est que bien makasi na mama Rosita tenda bamouré zinyo so mama Irene ayaka boy na betela kabino masolo na sala ka ba publicité ya PDG Guy Bozam tunga prêtre na kata Irlande olingo tinda mbongo na ngola contacter biso numéro ya PDG Guy Bozam tunga pona bana Irlande ba partout bozali bana Dublin bana Cork bana partout balobi vie na biso azokanga ba conteneur yom toza na carton kende rapide pa ya PDG Guy Bozam tunga pesa biloko na ekenda ngola na kimia okosipila yeso ki conteneur ekomi na ngola alanda ngo pa pesa bino biloko na bino ekoma vraiment na maboka ba famille na kimia ba bivie na biso ya sur PDG Guy Bozam tunga bamourez na koti moi rapide po na kobetela bino lisolo ekosala vraiment bien makasi bandeko bolanda mama Irene bopusani boyoka lisolo na bengi fifi tomo la japonaise mama na Irastine na kati ya Bundes na sœur nanga Beatrice Lokilo ya monsieur fils Lokilo na kati ya Londres couple tokos bamourez mama Irene elibino masolo lisolo memeli bino ezali témoignage ndeko zolandanga na nzela ya témoignage bakolaka batu tango babengaka mama Irene Masiandoki pona kopesa masolo misusu bayaka te pona kosambwisa batu misusu bayaka te pona kosenga baniongo mais misusu bayaka nde pona kotombola komba Yesu Masiya Jésus Christ de Nazareth
eza na ser moko aza na Londres abengi mama Irani beta liso nanga eza mukuse na yebi te soko kolinga kobeta nga bi pourquoi pas yo lobana nunga na yoka ndeko bi mama Irani naza na problème moko na kati ya famille na biso naza na baleki 4 na sima nanga bango nyonso baza na Kinshasa nga na yaka poto mutabengi sanga na Londres ezalaka mobali nakoma na mboka oyo bavantine ndenge esalamaka na vie ya couple libala esimba te libala ekabwana ça fait 8 ans nazofanda nga moko naza na mobali te mama Irani mena kontrolaka vie nanga parce que naza na bana naboti déjà bana misato na Londres na papa na bango tukabwana wana papa na bango isa bala asalaka vie na ye me nga na nzambe apambolinga te mere naza mpe mwasa mobulu te mama Irani na mipesa nde na mosala mama Irani nasalaka nanga en tout cas na Londres awa nasalaka na débrouillard mpona sunga famille mama Irene eya kosala ke baleki nanga babengaki nga babi mama yaya bazoteka baterrain lokola mama akufa tika biso na lopango te papa tika biso na lopango te tofutelaka kaka mama Irene na nyokwamaka lelo pesa garantie baleki bazangisa kuna mabala pe ya malonga eza te kaka kobota ngai nde yaya mwana liboso mama Irene nde kaka ezalaka tinda mboga garantie lelo tolongwe na ndako lopango mutapoto asombi yango abimisi biso mama Irene batambolaka kaka bazami ko toza na ngengi tokoma va na makala lobi toza na bumbu mama bafani tambola bo pol panga sur ezate leki na ngai pesa ngai de bazoteka ba terrain moko boye bazoteka ngona 4500 mama Irene na bundaki penza nazwelaki bango terrain tant nazwi bango terrain bikoton mo batu baza mais eza mo reklenga bitala botonga ka ndako ata 3 chambres boza neska na bino asir bo banda kotonga malembe mama Irene tant bandi kotonga ka mo ndako nanu kute site ba mama leki nanga bayoki mutema na bango ebebi ba murezi boyoka mama Irene na vanda na ndako na bela te eloko te du coup genou nanga ekomi kosala nga pasi mère nazokende musana likolo ezosa pasi komi kokanga tina loketo mère ekomaki sérieux na kokisu musala te nayaki kotika na bina pema nakepa badorte ndeza biso ba rendez-vous pe ezaka pe mwa milai mama nakendaki mbali liboso batebe bakoki koopere nga me bakobenganga bakokomela nga to bakobenganga mama Irene na vai nazoboite kaka na genou nazomona pasi nga bite nazongela ta musala malema le mère nazongi musala me nazokoka te nazoforcer nzoto pona bi nena bando tongela baleki mosika musala susu ekata neska on pe na nosite na kosala ndenge nini nazobunda na kenda ka musala na komi kozonga nazozela ka rendez-vous apesa kinga me nazoforcer na ke musala po biso na Londres ba rendez-vous ba GP ezalaka mwa milai ba murena ba murezi bolanda lisolo très bien mama Irene musuna oti musala likolo ya pasi mama Irene pona matescalier na osouffrir nazomona penza pasi mama Irene tongo nazozonga boye nazaki na bapapier na nga na maboko mikanda azali noke ebele badossier na nga tongo na ote msana lekaki bacourse kote mosusu ko nazozela transport mama namona mama moko ya mundele aya tuninga lobi eske bisi yango si eleki bana nzambe bolanda lisolo eza mokuse ser na biso apesi no aza na Londres ezali témoignage mais lisolo nde na oyo ezokende nango mpe na kosila lokola eza mokuse ndeko nanga soki ekutami epa na yo kobomba yango te partage yango nzambe alola aopambola yo nzambe aza bikama bimaka ntango na telemi namoni mama moko mundele aza pena mama kola penza pusanaki atuninga na anglais est-ce bisi yango si eleki nga bi te nanu eleki te bana na teni ana bisi yango eyete koko mba moko ebisi nga ke aloba nanga na anglais ba osala opération wana te opération genou ba ko salote douleur wana ekosila yozo sunga bandeko na yo mbala moko na anglais atangelinga kombo ya mama leki nanga exemple nazo pesa bino lokola mundele boyebe nte na nzela akute lokola nanga Irene exemple nazo pesa abengi nga na kombo nanga Irene genou wana ba ko sala ngo opération te likolo wana ekoleka atangi sto koma magdeti pona nini mambweni alinko tika bana ya Elizabeth te na pesi ba kombo ya exemple mambweni aza lokola mama lekine Elizabeth aza lokola maman abota bango akufa munda lobi na ebonga bakosala opération to yozana pona kosunga baleki na yo yepa zana oya yebana pourquoi misune zaka kana bino mbala moko koko nga lobi bisi yango ya mwana pe ezoya sko ngata na otela koko ngo na pesi mkongo kwa kote bisi ezoya lokola a neutraliser nga nazo kwa koko ngo kwa ko répondre ete tant lobi na ka bisi yango te na tourner na tala bisi nazo nsabe koko wana azali susute bandeko na nga na yoka vertige na tourna lokwa na meli masanga na tali kunga bi impossible koko ata tie bapako ekolima boye te diku na tali kota bisi nazongisa boye bamure na bamurezi bolanda lisolo très bien mokili ya nzambe eza na makambo ebele
mama Irène tong natali na moni pena ke bis ezoya na moni bis leta na zongi sengota koto bando sola koko wana azali susu te mama Irène na tikala na image ya koko wana zaki suki mikuse akola ki penza mama Irène ezalaki na moi avant to kota malilo banzo kotela biso na moi mama Irène na mona ngo bizarre koko wana kokende wapi ata tie bapango ya ndenge nini mama Irène esalinga kobanga bisimba moko ye telemi boso nanga tango na tombeka lokona tia na bis mama Irène na santi loko lokona nga pepele nde nazali kobwate bongo esili na bikwa na koti na bisi na vandi na kiti na bandi ko prier mais misu na ngeza kandia bisi eke libanda peut-être na mona koko anga zo tambola ta makolo mama Irène na mona koko anteti na komaka na rena nga na kiti na komi na ndako na tikisa ki na koti na chambre na banda ko prier mama Irène histoire vraie banda jour wana mama Irène ti lelo douleur ya likolo esila na yoka kapasi ata kote moko te mama Irène na koma komitu na koko wana azalaki nani Yesu tozelaka tomona mwana mobali Nzambe tozelaka tomona mwana mobali me wana azaki koko ya mwasi tobenga ye mama Nzambe totoloba nini bandeko nanga boyoka lisolo bo partage yango sera alobi lobiko na eyela bongo mama Irène na banga Nzambe mundele wana atangelanga kombo ya mama leki nanga na kombo ya mama nanga alobi lokola pourquoi mambwe na niko tika bana Elizabeth te kaka pozo sunga baleki na yo nde mambwe na ninga monisa bana Elizabeth pasi mama Irène lobela ngango boye na yoka somo na beti suepe ba pasteur na bengi ba pasteur nyoso ebi na ligne na téléphone na expliquer bango mama esika zato bondela na ebisi bandeko na nga famille esiko zato bo mère na bondela kanzambe pe na pesa kanzambe merci abundela kabiso mais lokola na landa ko betaka pe masolo mikozo bete pe masolo ba gère au moins belé na binga pe na pesa témoignage nanga elekaki depuis tozaki na été parce que to bandi malili mama Irène o ekomelanga partager yango mama Irène to banga nzamba lobaka yango na nzela ko négliger koko te ko négliger mutasalité te munyo soza étude na société koko wana pusana ki pembe nanga azalaki boena misu bazaki te kaza extra azalaki te kaza ki soki nde azaki koko moko okobane peke na yebi nanga te abi serious nini mais nga na répondait que gentil na bi te bis na ne yete c'est que je retard nga bana na komi na bis na ne te mbala moko bandenga lisolo mama Irène abenga na kombo nanga na mituna koko wana azali nani yango na eko pesa témoignage mama Irène ti lelo na yoka ka douleur ya lokolo te nga na zwa lobiko mutu alobela nga nzamba kota kati na mutu mama Irène ebite nini elekaka na kati mama Irène na tomba likolo na tia na kati ya bisi na santa likolo na nde ko benda onde ti mwa pasi na oke musala kana ku forcer na tomba le kopona za cause la rendez-vous na biso ba rendez-vous na Londres mama Irène eumelaka bakopesa rendez-vous à 6 mois na mboko tant na tomba lokolo mama Irène yoka pepele ti lelo mama Irène douleur wana ezalaki grave même ibana na nga na ndako bandimaka te ke nga mutu douleur wana esila alors que tant na ute pas dorter na vandaka soki une semaine na ndako na oke musate ba pesinga rendez-vous mulai na sali une semaine akoroke musate nga mona milobeli bo rendez-vous ba pesinga mulai bo tanyo sono ke musate la vanda kaka na benga ka musala na zongela musande na zongela musana oke musana pasi menzamba lola bikisanga na nzela koko wana mama na mituna ka koko wana azalaka nani abenga nga na kombo na nga atanga komba mama leki na nga za na Congo atanga komba mama na ngo esi akufa ça fait 4 ans mama Irène atangela nga kombo na ebisi ba pasteur kanga misto bonde na beti so na mutu nyonso nga bete fo na pesa pe mama Irène na siendo kilokola atanga kane komba mutu te atanga kane pe vite makambo leki kaka na Londres awa mama Irène abeta kaka lisolo nzamba lola akopambola ye nzamba lola akopambola nga pe nzamba lola akopesa bandeko bazana ba pasi bao bazana ba problème makasi ya kobondela susu nzambe yango na lobaka na nzela ba témoignage nde mutakolaka ndeko lobiko ne eyaki boye nzamba pambola bino le bino juste lisolo moko ya mukuse uti Londres bomeka ko partager yango ndeko mwasi abombi abetela ba pasteur abetela famille abetela mutu nyonso makambo elekaki depuis l'été
mais lokola za moto alanda mama Irène Masondo kabina pesa pe mama Irène bandeko nanga nyonso balandaka ye bamoure na bamourese bapapa na bamama Jérusalem bayoka pe oyo yanga lisolo nzamba pambola ndeko oyo nzamba batela ndenge douleur wana ekende kaka libea na kombo na Yesu biso toza bana nzambe toza bato teke soki tobiki après quelque temps malade yange ezongi susu biso bongo te biso nzambe na soso apesa lo biko mbala moko abikisaka une fois pour toutes tant tobengaka ye Jehova Rafa toyebi makasi na ye tant tobengaka nzambe bikamwa nzamba kamwisaka bato ndeti oyo ekokamwisa yo okoloba peut-être ndeko lisolo akosi koko karamba moka limwa oui kokamwa nyonso yanga nozokamwa monike impossible mais eza nango possible epa Yesu masi yango nalobaka nzambe akamwisaka bato nzamba pamba ndeko banda mama Irène ba obozo partager ba obozo s'abonner na Irène Masondo TV Yesu masi apesa bino makasi tokomi kokena fin de l'année toza na posa ya ba témoignage bandeko za na témoignage litatoli yaka tokobeta yango na Irène Masondo TV oza na message ya kopesa bamoure na bamourese papa mama Jérusalem banda Irène Masondo TV tokopesa ndeti oyo ezali témoignage ya sœur na biso azali na kati ya Londres ndenge ni lobiko na ye na lokolo eya topesi nzamba lola merci parce que yende mobikisi malamu totomboli kombo na Yesu kona ba kombo nyonso po likolo na ye mususu azalaka te yenda sukisi na se na ye bakoyi kozala me baza ba faux Jésus le véritable c'est Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée yango na linga ko beta masola boye pe ko pesa ka ba témoignage ya boye nde memaka lisusu ko pusana pembe na koloba Yesu masi oza malamu tika ete na yemba Yesu oza bolingo topesi nzambe merci nzamba makamba minene nzamba aswanyaka mitema batu nzamba yebi kobongisa esika ezalaki ya kobeba po aza na makoki nyonso topesi nzambe merci partager s'abonner liker histoire to lisolo ya mama Irène Masondo yo pe muto za na témoignage na ndako tope lisolo ko hésiter te benga biso tokobeta ngo po totanga pe kombo te au moins que yo moko o permettre biso mama Irène citer non na nga to tia voice na nga nde to tiaka ndeti ndeko mama Irène to tia voice te pona bakomba beta kaka lisolo pe pesa biso makasi ya kobondela potango nazongaki na ndako vraiment na bondela kinzabe ya nzambe osalelinga makambo na bande ko s'attendre na ngote nazali kozela rendez-vous babe yanga pour une opération mais nzambo changer histoire na ebite batanta ba robenganga bakolingaka ba opérer to ekoleka bon po déjà na bikisami nanga nzamba lola malamu kolo Yesu masia pambola ndeko nyonso kolanda lisolo yo tokutani mbala sima soki mwana motazongi te Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée la na lobi bisous bye bye yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosukola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt